Comme je vous ai toujours dit, il y a bateau ebele, bateau nyonso. Comme juger papa chéri. Non, papa chéri, j'ai même bien naïe carrière naïe silika kaboy. En tant que légende, il y a musique na biso. Yamboka, nelo se totali ba Kofi, totali ba Wera. Bayemba kalisusu te mais babetaka mwa ata ba showcase kaka boye Kofi Olomide obeta na juillet na Roi Baudouin Wera son père obetaka la minute na poto mais papa chéri asili kaka boye ezala nde nini carrière na esili lokola mai babwaki na se et bandeko nanga congolais juste alinga nini. Moi je vous ai toujours dit, je vous ai toujours demandé, désolé. Juste piso le congolais to le karanini. C'est tout le monde congolais, c'est comme on dirait ngana congolais, te ngapi congolais. Alors ce que je veux dire par là, ils a biso ba congolais to le karanini. Un mot to yebakate. La personne a moni na ye non ayembi. Je même pas na yembi muziki, ayembi te abeti ba concert na ba gaillard na ba poto kuna. Il a jugé bon de prendre maintenant de l'air, prendre maintenant du temps avec sa famille. Vous savez, bandekonanga artiste wana baza batumo boye bazalaka busy, c'est-à-dire bazalaka occupé penza makasi. Kokoma na musique lokola ba jibe mpia namba bando beta na niveau bazalaki. Lokola lilo ba niveau ba feregola. Fali Ipupa eza ba artiste moko boye bakomi na niveau ata moyen kozwa temps en famille ezate. Tout le temps il doit travailler. Vous savez, bande konanga alors a préféré na non il est temps de prendre maintenant ma retraite, il est temps plutôt de prendre maintenant du temps avec ma famille. Mais comme ma bé pour na congolais non, au juste bolinga ki asilande nini. Akata musique na ende nini. Voilà, bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. C'est là, ne dépendra à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Comme je vous ai toujours dit, bienvenue encore une fois à Balandina Biso Yasika, sans oublier Balandina Biso Yakala. Il y a chaîne Abiso INSNM officiel. Toujours souhaiter Binoka bienvenue et surtout de partout où vous êtes en train de nous suivre. De la même façon, j'aimerais aussi qu'on rappelle Balandina Biso Yasika. Si c'est toute ta première fois, tout comme Balanawi à Liboso, il y a Kolanda chaîne Abiso INSNM officiel. Je vous prierai toujours de vous abonner. Voilà, abonnez-vous massivement et surtout Bobo Sanakapete, cliquez Nangonga, il y a notification. Comme je vous ai toujours dit, Malamu Yangonga notification et Zalaka. À chaque fois qu'il y a une SNM officielle à Kobando Bibi, ma vidéo à Sika, Boza la notifier na système ko ya propre. Alors tozonga na Ngonga, tozonga na maloba, masolo na biso tobando beta ya papa chéri Jibempiana. Un artiste musicien qui se respecte. Bandeko nanga na ebele ya artiste mboka na biso. Ceux qui totali lelo, ceux qui sont artiste o ata lelo, oui, lelo azobeta les sous-sautés. Mais au moins ceux qui tolingi tout le baba, les artistes qui se respectent. Jibem Piana fait partie à artiste wana. Az artiste moko boye azalaka na coin na ye. Oui. Toyebi biso tout ke na game na musique ezala mwa kaka ba chichichi et mati ekiti. Et fi un temps suite lobi ki azali na ba rando na ba collègue na été toko loba lokuta. Oui bakoki ko kozala na ba rando. Mais malgré tout ça, retraite na ye assis à 8 distance à ce qui concerne la musique. Pour le moment ceux qui te comprennent très bien, ba jibem piana wana ba zui distance moko boy, c'est comme on dirait zalaki ata artiste musicien te. Distance penza ya makasi na ce qui concerne la musique. Quand ndenge tomona ki auto ki kobalisa mwana na ya mwasi o botaki na nani na nani na bosani kombo pour na ba yebi qu'il puisse au moins kokoma na ba commentaire comme moi si ya Vital Kamerhe voilà babalisaki mwana na bango. Imaginez-vous lelo tozana ba artiste babo babalaki basi basali ba divorce
Ce qui est qui bango acte wana alinga ja kindata na mariage à mwana na été ezala ba artiste mo boye basala ba se comporta ka bongo mais comment action wana Jubem Piana sala ki monter makila na ngai c'est un papa responsable Jubem Piana c'est un artiste responsable qui se respecte toujours qui a toujours aimé être dans son coin. Vous savez bandeko na ngai na musique oyo ebele ba perdre respect na bango. Pourquoi biloba loba? C'est faire voir trop. C'est faire laisser trop dans internet, ba média. On perd de peine à respect. Parce que le public a lelo ezotala kaka na munoko tango ozoloba. Soko fongo yango kaka mabe, ba simbi kaka ya mabe, oyo ya bien olobi ya bolamu ba bosani nde public a lelo. Alors ba Jubem Piana baza batu batangi ba comprendre ba biloko wana raison pour laquelle bazui retraite. Kaka ndenge atikali mwana na ya mobali ye pe akoti na game Zoé Zéo eza Zoé kombo wana ya komplika nga makasi biso toyebi ya to betaki single na ye ya Daniela ezalaki kitoko penza makasi tomoni déjà nzela ya papa alandi lokolo ya papa donc c'est impeccable. Basalaki mwa ba challenge na mwana na ye bazobina donc ozomona harmonie wana ata mwana na ye ke ana eza nani ke bana na ye pe kombo na ye pe na bosani bandeko na ngai makambo eza ebele na moto mais komona ba réaction ya boye biso tovandaka kimia te tokreaka kaka tant toye kosala mwa analyse awa s'il vous plaît quand même tokoki kofanda na biso kimia te tanke biloko ya boye ezoleka. Nous sommes obligés d'agir. Raison pour laquelle Bomo Nakabiso to réagira kanabilo kwa boy. S'il vous plaît, public, biso ba fan. To pesa ka moi respect na oba na ba oba mi pesa ka respect bango moko pi ba pesa ka biso respect. Je ne cite personne. Il y a aujourd'hui na artiste belé oyo ba perdre respect na bango na biloba loba. Mais comme on a bato lokola ba jibe wana. Donc, à moyen à côté les mains, qu'on s'allait la live, c'est tellement difficile que l'obama pour n'a pas c'est quelqu'un qui est dans son coin. Quand le calme est bon. Il est dans son coin, papa chéri. Calme. Azo enjoy vinaye, bananaye, bakoko naye. Donc, bazawana, il est calme. Na coin naye, azoluka biloko kosala na banana ya sepelisa banga zo mwa temps na bango parce que tant oyo za na game bomona kibiso bino tout interview ya mwana fallait pour pas Marco Siso bandolo ba lobi. Mon père c'est quelqu'un qui a toujours été occupé. Il fait toujours de son meilleur pour que qui puisse au moins avoir quelques temps avec nous, sa famille, mais la musique, ils ont sengapé. Donc, moyen penza wana, tant wana isa moukie par penza makasi pour que, azwa moi, toi, tant nae na famille nae, mais il fait toujours de son meilleur, bande konangai. Pour que azala na famille nae, bazwa moi tant wana bino mo boyebi bana pe balinga ka affection à papa bana pe balinga ka ta wana non papa izande nini papa zo pesa ba conseil bana bazokola bino moko boyebi monde lelo génération ka intelligence artificielle donc ceux qui osa na bana te mwana ko beba boye na téléphone e bomie alors tawana ezalaka en tant qu'artiste ezalaka pe tenter o eza tanka pe na zwa sikoton o nazalaki nango te na famille na ngai pe na lakisa que non papa est là parce que faut que ça n'oubliez pas que biso toza wa libela te biso tout toya mabele tozonga mabele bandeko na ngai donc ba Jubem Piana wana baza ba artiste a coupé ça respect s'il vous plaît il mérite na forcer tes mains à respect moko boye imposé alors toza na choix te eloko toza nango ko sala il faut to salango to pesa respect s'il vous plaît arrêtez de dire du n'importe quoi
Ce qui boloba kata ba n'importe quoi ba live wana bo sala kanango boluka mwa mba artiste mususu ya kosalela. Eza ba artiste lokola ba jibe mpiana te bokoki kotelema olobela la live parce que komona été na biloko wana jamais omona yoka ye na biloba loba mobo c'est impossible. Azalaka na ye na kwa na ye azoluka eloko kusala. Donc j'aime vraiment mon état d'esprit na ye o azalaka nango papa chéri. Donc ozomona peke na voilà un papa responsable, voilà un papa qui se respecte. Moi, c'est vraiment regrettable comme on a ba internet, biso ba fan ko réagir. Non, quand il y a réussi les gars boye. Ça la ka moi choqué beti moi ta choqué. Non, il y a bisi bino qui a zo souffrir. Abeti musique na efuti bino to boye bi ba artiste mboka na biso wana balingaka mingi komi bomba. Parce que tant ba betaka ba concert ba zwaka ba lar ba mikie wana. Bandeko na ngai. Ba investiraka yango ba tiaka yango ba quelque part. Ezala ba mususu ba sala nango ba ambiance mais ba o bana mayele batiaka mwana na ba kwa moko boezo se produire ebike non tango na zo beta ekozala tango na ko bando beta lisusu te tango carrière ekosila nani balobaka nini succès ekosila parce que succès yaka ça va ça vient. Succès ce qui si les musiques au bando foot à l'issue. Donc il faut quelque part moko boena investir pour que lobby bana bala lanzala te. Nde yango nelo afandi nae. Donc asi a maîtriser vie nae depuis kala. Alors nini otoko kibiso to téléma to bandolo ba du n'importe quoi concernant papa chéri que boena boya kapé au choqué. Baninga na ba weka son bango batiki so ki weka son azo sala boy est-ce que il est aussi obligé à kosala kaka ndenge weka son na sali raison pour laquelle ba ebele a artiste na biso ya lelo a génération ebimi ezo mata brrr inani eza mole eza ebele te asili pourquoi bazo mata na état d'esprit ya copier o moninga sala je sais pas so yibino pe bo remarquer na mboka na biso ya lelo normalement biso tolingaki chaque année artiste à makasi azobima et puis à maintenir dans les games. Oui, ça se fait ainsi chaque année artiste azanga kate. Mais abeta kaka une année za ebele te asili. Je ne sais pas si bino pe bo remarquer lo quoi. Une année ici la kate bo kaka artiste prrr. Je ne sais pas ce qui bino pe bo remarquer lo quoi. Il faut remarquer yango boluki eloko ya kosala ebele ya baartiste mboka na biso baza na système akolandela moninga ozosala parce que moninga sali fali abeti stade de France nga pe kaka awa na beta concentré travailler nano pour ko beta concert wana soki oyoki kala fali pupa depuis ba 2012 azalaki na ba vision ba stade de France yango lelo 2026 combien de gens déjà Bané combien il équipe pour Kabeta Stade de France. Vision. C'est tellement important bande konangai. Tolandela ba pression internet te. Internet des internet des années na vitesse. Non, lokola lelo na o regretter makasi komona réaction à ba Gaulois na concert au Gaillard fali pour paucho beta Stade de France, double Stade de France. Bagolom sous bazolo bano ceux qui fait rigola à Betty Stade de France T avant 2027 ceux qui s'il à Betty Stade de France T Atigabiso. Est-ce que parce qu'il fallait à Betty envoyer Piazza obligé à Robeta Kasiko. Fallait fongo l'idée porte donc il doit aussi travailler pour ça. C'est un bosseur à Yembaka bien alors quand on dit ça Stade de France je suis pas sûr que Rozoa est Makasi et Belleté. Mais il faut ma performance, ma potentiel, mon sous ya sika. Abeta de ça, sala Gaïa, oui, stade à Gaïa, mais on est dans stade de France, c'est ça, nada level. Voilà, bande konanga, moi je vous ai toujours dit, kaka nenge to sala ka banalise, to lingaka pe bino pe bozawana, bozo pesa ba avi na bino.
bavi na bino na ndenge nini botia ba commentaire toyoka bino pe ekosala biso bien, ekosala biso esengo makasi. Tolingaka bosala pe ba analyse na bien, est-ce que ba réaction ba internautes bazo salela qui encore JB Mpiana bosepeli nango. Nga personnellement na sepeli nango te. Voilà, de la même façon j'aimerais aussi qu'on rappelle balandi na biso ya sika. Si c'est toute ta première fois tout comme balanawe ya liboso ya kolanda chaîne na biso INSNM officiel, je vous prierai toujours de vous abonner. Abonnez-vous massivement et surtout bobo sanaka pete ko cliquer na ngonga notification. Comme je vous ai toujours dit, malamu ya ngonga notification ezalaka à chaque fois que INSNM officiel a commandé publier ba vidéo ya sika, bozala notifié na système moko ya propre. Voilà, bandeko nanga tokomi na suka. Merci encore une fois balandi na biso fidèle au bolandaka chaîne na biso INSNM officiel. Tolingaka mingi tosepela makasi koyoka ke bozolanda biso. Alors, mais permettez-moi toujours de vous dire bye bye et surtout à la prochaine. Ciao.